Bonjour, bonsoir. C'est tout dépend de quand on a RO pour écouter une émission et femme sage. Tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Tika qui met la nzambe au mokile, tika la jamais coupé ça. Et puis c'est pas une ose aura tant un Roland d'émission oyo. Nga malolo na barana bino tango nyonso na kati ya femme sage. Na kati ya chaîne biso ya bino bo sepelaka nango. Maman Lorraine Mbala. En tout cas, tous s'abonner, tous aimer, tous partager. Ba commentaire na bino c'est vraiment très important. Ba commentaire na bino et ça la bien makasi. Na pesi mbote na ba pasteur nanga, na pesi mbote na pasteur Gaspard Bwanda ya yangwana, na pesi mbote na pasteur Joël Amis ya yangwana, na pesi mbote na mama Annie. Oh papa bengaka Etésiane, ba mbote na yangwana. Lelo za mkona ye na souhaiter ba joyeux anniversaire na yo mama Annie. Lelo na ye ba jeune fille. Conseil nanga et surtout la jeune fille. Pourquoi les lots ba jeune fille tozo e basusu pour respecter dignité na bisoté. Tozo e baté to sala ni na se na moy oyo. Nazala moi ba biloko moko boye ko sunga yo pour ozala utile pour oyer ba rôle na yo na vie. Et lelo nazo kama maloba na trop et pas ba te belé que mobile ava bala fa ibaka ntoto non jeune fille. Mobile wa lingyo na bolingwa solo ana ten oyeba na ntoto na ote ana tante yo bana ntoto na yo oza ndenge nini oza mungwa te po ba meka yo oza mungwa te yongo to mona soto to somba surtout kwanga echantier ba somba ngote donc yo mobile pa kabelo mobile pa alinga yo kwa chona ndako fa ibaka ntoto non soki eza bongo combien de basi ba bimiata na 10 bali na bali bango te mobali soka lingi yoko e mobali wa alexi vina ya tangi e aza mobali aza asambelaka ata la mwasi omona mwasi penda bimé pa la bango na abimé pa la bango ya 18h asukoli asali makambo so wana 18h azobima akepa mobali banda vanda ki 19h 20h 21h yo sikozo za mobali alobano tokena ke tika mobali misupe azotala mwasa azoluka mwasa malamu akobala aloba no teke tokena ke tika bovandi pe botala na rabino mobino mbale 20h 21h 22h 23h mobali pas otala au carré obité du soleil lequel 23h30 0h mbala obi bon tokena ke tika mama kande mobali obino obena bon tokena ke tika yo mobali azo raisonner azotala venir abana ye oyebi ke nanga obima na porte na ndako ni apeso pe na bayo abi mwaso so na tie na ndako bana nga bazala mal éduqué bana nga bazana éducation te po yo moko na ozana oboyo ofali pa mobali ti 0h okipe plus loin apeso ata kokate na famille ozana papa ozana mama ozala ba ndeko no bazali siko oki ofana pa mobali ti 0h en balote a mo la vie nos afia libanda mama raisonnaka jeune fille raisonnaka makambo sala mobala balio te ko sengo bazoto pe bazaka exigence moko na semaine moko ko bima nota 4 fois 5 fois pourquoi zo zoka yo zoka asalelo atiki yo ozoka asalelo atiki yo et surtout baso ba bana makasi na famille belle babala bango te babala yo monaka nakenda pa mama leki na bango na sala musala nakenda pa koko la bango kuna na sala musala na sala ka boenga pe na famille na yebani lokola na yebani na famille nzoto na pe yebani na famille mama zwa valeur ki bo mwasi ko kansete ka kende avant mobala tchanga na ndako photo yebana oyebi bezolo ba mwasi ton basangana mobali bakomi nzoto moko yo sikoyo na batu wana oyo za chrétien osangana na batu misusu la poto boita meza TV to boyi kotanga kombo tala kaka mabe ezali yo za chrétien oki osangisa nzoto na église ba mona makambu wana yo moko komaka bisika nga na lobi osangisi nzoto na okuna osangisi nzoto na batu nyonso osangisa la boko komba nzoto moko oke kombima na mobalo bapala bango bazala botutu kuna mibali ba progressera te nzamba ebisi Abraham bima na ndako tata na bino mais la mibali misusu ko 40 ans mazaka jeune garçon 50 ans aka jeune garçon
azaka na ndaka baboti na bango bango na famille na bango baloba mibali bako bima te mibali bafanda kaka mibali bako sa makamwa malonga te mibali ba frena bango yo siko oke osangisa nzoto na bango eza ba famille mususu mibali nde bazabo babalaka bakoma tina ba troisième femme tina ba quatrième femme yo siko ozu botutu wana osala nini olati na nzoto eza na malédiction te eleki botutu mama ozolata botutu mibali nyonso na nzoto wo tema mpe nzambe azane miséricorde habité nga tema nazala nga miséricordieux na pesi o libala ayoki lope mawa apesi o libala yo siko olataki botutu ya mobali oyo ya kokobala kozala mwasi moko te ye foza na 5 femmes il foza na 6 femmes foza na 7 femmes osi botutu no seni ni olati na nzoto osomona bisika mabala eumela te koyebala oyebi ke soko oza mobali boyeba ino tafa bobala eza na protection moyeba ndoke famille no bakota pa na ye ezate parce que non moyeba ni nzoto te to moyeba ni nzoto oza na facilité bitumba na yas osani olatango ye pa oza na facilité bitumba na osani ye pe alatango et c'est important te mobali na bali ote opeseka nzoto pourquoi parce que so na pese nzoto te mo akabelanga ezate mama yusko yana mokilo po mibali bakabela ka yo noza babalote bakabela ko kaka André akapwa kabela nga fo ayeba nzoto nanga Jean-Pierre po kabela nga fo ayeba nzoto nanga combien mibale Jean-Willy po kabela nga fo ayeba nzoto nanga siko combien de mibali ba ayeba nzoto ba kabela ka yo yo kasi kabelo ndeza assurance non iPhone 13 ndeza assurance non et tant aux distribuer nzoto na lokola ba distribuer comme une na kati église pour na suko gagner ni na suko gagner ni yo nzoto yo komi na yo machine ya dispositoire o disposera ba lité na nzoto na yo o kuna o disposera ba onyeso ba yeba nzoto na yo pesa nini et si la valeur pe na suka lango pe ba bali yote ba escroquer moralement ba escroquer physiquement ba escroquer nzotomi na suka lango ba bali yote ni pesa valeur maman ni pesa valeur pe chantre na kati église oyembela nzambe na samedi okiola na boîte de nuit yo na dimanche na tango oyemba ka pe fa kitoko moko sozo yemba osuka ka na lantango oyemba pe basani bakweyaka mais dimanche yo no kendola na boîte de nuit muto nyoso la na boîte de nuit non comme chrétien ti parce que to yo mo yo kana kombo boîte de nuit mi limoni nezala na boîte de nuit wana aliola la na boîte de nuit dimanche on a pour l'église naza chantre naza intercesseuse non maman mi pesa valeur zone nzoto non na kilo tika ko distribuer nzoto na yo non ba distribuer comme nous na kati église maman eza nini yango eza nini yaya mibali yo azoluka moi sa vie landa moi sa ba boîte de nuit wala te bazio kaka o décorera table na bango mais na ndako azanga mwasa malamu ako éduquer bana ye yo so banti ko finga ngamba na nga yebi nga na sala ba jeter ngaso na tombwami avant da silence mama ayebi yo mais abi na ndako na nga na otai te po bana nga bazandeni éducation ni opesa pa bana ngai soki pe classe classe yo ndo sala mbongo la ngande ngane na zabwe maele za mbongo na ngai ngala mataka na ngala ta mbongo na nga ba jeu ngane na zabwe première session kaka ngala deuxième session siko na première session no bimaka na maele ya kosomba nde pasaka ba classe siko na kata mutuno bagage ni ozala atuka bolimbisa ngam suma makele ko kota na kati toza na église na bimi to si église na bité na kotika bana nzambe boité na personal lekisa moi conseil azo benga ba maman ni wana pasteur na biso moi bolimbisika esala bien mama na ngai bandeko na ngai ya basi to yeba makambo to osala to yeba tango zoki ma géographie lelo e ko zongelo pa bana na yo moi na penda yelo penda devoir à géographie o ko sala devoir à géographie ndenge nini parce que okimaki cours à géographie na kati école tango zokima anglais lelo nga penda anglais na lingaka te e lelo makambo ezokende tani makambo ezokende bana biso ba na vitesse mayele bana be bakomi ko corriger ba parents na kati ndako siko yo zokima baku wana na kati ndako obima prophète obima madame ya mwana ndeni
mayele na kata mutu ezate po luka to rattraper luka mo ba livre o bandela kotanga parce que tozongaka to bandela vie na kata ndako to bandela ba maternelle na ba devoir a bana yo sikoyo ozo mata ba classe na mbongo opesa bana ni devoir a bana na rosala devoir a bana parce que la mutu na yo bagage ezate yo bagage ezala mutu na ko finga kaka oyo domaine eno zala nango makasi parce que yo ndozana omela moto yo basakana na oti tango to sa makambo lelo totala appel lobby totala rappel lobby tango osala lelo ke lobby e robotelanga nini lobby bana nga ba ko hériter nini pa na ngai éducation nini o ngala ko éduquer bana na nga éducation nini yo tana o makasi o passer kana ba internet makambo suso oyeba osala ngote siko lobby okoki pe baba mité mobile bisika makambo ezalaka te internet ezalaka te réseau ezalaka te siko yo yeba ko vandela ka réseau osala nini na kati ndako kolamba pe oyebi pe kolamba te kontretenir nzoto na oyebi pe kontretenir nzoto na te siko osala nini na kati ndako tango osala makambo lelo yebaka pe lobby esala nini ezozelanga. En tout cas merci beaucoup na ba oyo nyonso bolandaka chaîne oyo na bi chaîne nga eza chaîne éducative donc tozala po kaka tobongisa moi bisika ezalaki ya mabe po tosala ni toyeba kosala yango malamu parce que lobby ezobotela biso makambo ebele to s'abonner to aimer to partager ba j'aime na biso ba critique na biso esala biso bien makasi surtout ba commentaire na biso anniversaire na ngeza mercredi so salenga moi vidéo ba abonner na nga ya malolo bo sepelaka na malolo esanga bien mo ba vidéo na bino na tala ba o balingaka ngai mo ba appel na bino pe esanga bien en tout cas nzamba ozanga te ko pambola bino bye bye.